Yesu ndeko yambinga susu lelo na ndako na yo pona mokalelo na ye kolobela nini pona cassette oyo na remercier bino bandeko nyonso bobengaki ngai bomonaki publicité pe bolandaki ndambo ya mateya oyo natiaki pona cassette oyo c'est la femme restaurée cassette DVD oyo ebimaki te tour ya liboso parce que ndeko oyo tolingaki tosala nde mosala oyo alingaki koproduire yango en tout cas jusqu'à aujourd'hui nazomona ye lisusu te esali vraiment tambola ye namonaki esusu te loko ezalaki mosala oyo nzambe atindaki ngai nzambe ainspiraki ngai mpona kotia mateya oyo mpona kosunga bandeko na basituation tozokutana nango na kati na mabala awa na mboka ya poto namoni eke nakoki kotika inspiration ya nzambe te evanda ndenge wana soki nzambe apesaki nga mateya wana mpona partage nango na bandeko oyo bolandaki ndambu na baoyo mpe bokozala nango besoin na oyo nazobimisa sikoyo nakokaki kotika yango te nzambe na bolingo na ye atindi mutu mosusu ndeko mosusu oyo andimi koproduire yango en tout cas vraiment yango na ye koyebisa yo kozala desi te oyo olandaki ndambu osepelaki nango obengaki nga na telefone mpona koremercier nzambe na mateya wana en tout cas yango kaka nazoproduire mais mosusu komona modification ekozala na bakote mosusu parce que ntango toteyaka eza te maloba oyo nalobaki liboso yango ekocontinue peut-être nzambe akobakisa susu makambo mosusu okolanda na kati na cassette wana esabakisaki pardon mpo esi nasalaki DVD wana eza epai ya ndeko oyo azoproduire yango donc ikala te okomona yango na kati na marché ndeko na nga oyo oza na problème na kati na libala ndeko na nga oyo oza na kati na libala landa DVD wana ekosunga yo mingi parce que diable asakai na biso mingi na bamabala na biso esengeli diable to asuka parce que yesu esa asukisa ye esengeli victoire oyo nzambe apesa biso to vivre yango mpe kati na mabala na biso nzambe abenga biso mpona vie ya repos nzambe abenga biso mpona vie ya victoire nzambe abenga biso mpona vie ya paix ya prospérité donc kimia kati na mabala na biso yango esengeli kimia wana emonana okolanda yango na kati na cassette au moyen alobela yango mingi eza te ndeko nanga mpe yo okolanda yango okosepela okocomprendre ke libala eza malamu ndeko nanga oyo yo mpe olingi koboma libala okolanda yango okocomprendre ke koboma libala eza mpenza malamu te koboma libala eza malamu te mpo ezosepelisa nzambe te ndeko nanga yo mpe oyo ozomona ke intérêt ya mbongo ya bana eza malamu mingi koboma libala landa mateya oyo ekosunga yo yango vraiment biti ya DVD oyo nazokobimisa oyo ezali oyo nasalaki liboso bomonaki na bapublicité bandeko ebele babengaki nga meme na Kinshasa mpe bandeko mosusu balandaki ntina batelevizio babengaki nga mpona koloba mpona DVD oyo mais ebimaki te yango sikoyo nazobimisa yango ndeko mosusu motu azoproduire yango tozosala yango susu na ndeko oyo te alingaki aproduire yango okomona yango en tout cas nayebi ke nzambe na biso akozala toujours glorifié mpona mateya oyo eza kati na DVD wana eza inspiration eza mateya oyo nzambe vraiment ainspiraki nga mpona yeba kokabola yango na bandeko nyonso tu en tout cas kimia na yesu ezala na yo ntango okolanda DVD wana nayebi ke nzambe akosala ya mingi mais yo mpe ndeko oyo ozali mpona kobenga koloba eloko ya mabe mpona basali na nzambe na kopesa conseil fotika première DVD oyo ntango ebandaki kobima ebimaki nanu te na kati na publicité eza na ndeko moko oza mwana mobali obengaki mwana mwasi mpona koloba n'importe quoi sans que oyoka sans que omona ntango oyokaki kaka publicité olingaki oloba n'importe quoi na opesa o conseil babundaka na nzambe te soki ozobundisa mosali na nzambe ozobundisa maloba na nzambe ozobunda na mosali wana te ozobunda na nzambe parce que nzambe moto azoinspire maloba wana donc nasuki place wana kotika caractère wana obanda kobenga oloba n'importe quoi mpona mosala ya nzambe tomonaki Saul akutanaki na Yesu parce que Yesu azalaki kobundisa Yesu yakasaki kobundisa bakretien oki azalaki kobundisa Yesu kobunda na Yesu te mpo kolonga te to conseil na ninga pesa yango wana ndeko omoni cassette oyo olanda yango eza mateya moko esungi nga ekosunga mpe yo mpona mabala na biso tozala na kimia kati na mabala na biso amen